Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Balandinion soya BBC, bonjour Nabino. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Bandeko. Beaucoup tanan to solo là. Beaucoup ta penza to solo là parce que ma kambango ekomi kokoma grave. Beaucoup ta to solo là. Beaucoup ta to solo là. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ma bonne fête de travail. Na bandeko nyonso. Na ba travailleurs nyonso, ba bonne fête de travail. Et tous les premières mais voilà, na ba écoute on a pour travailler penza te lelo mais nous ça les obliger toujours. Nous ça les obliger. Maman BBC intervenir, maman BBC intervenir. Alors il fallait na intervenir Nathalie. Oh, loka makambo jali. J'ai dormi hein. J'ai dormi dans le bain de Malélo. Et voilà. La grande famille. Où allons-nous? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que mon titre nanga, mon photo et miniature. Waouh. Na moni que non film na biso ya maîtrière. Bozia on a tiré la bino nanani affiche. Bandeko pardon. Beau aimer beau partager. Appelle-moi pour écouter. La grande famille. Oh, voilà. Pour qu'à la tête au banda film. Qu'à la tête au tas de 5e épisode des Okota. Voilà. La grande famille. Tola li tola. Mon dieu, pourquoi? Maman BBC, pourquoi tu n'interviens pas? Tala kaka. Moi, bino, dans ce qui n'a pas moni. Sauf que non, le lot, on travaille. Penza tes mains. Pourquoi tu peux battre les mimingi ma BBC intervenir parce que c'est comme si tu vas comprendre que non quoi les théâtre ni kambango les anini non tiens moi extrait à mouke o eningi Zaïre la grande famille la famille de maman BBC le Mpoichou s'il vous plaît beau aimer beau partager beau tiki la biso publicité non ceci là et ça bien bon côté ma bonne fête du travail na ba travailleur nyonso ba strong woman. Tolanda moi extrait au eningisi Congo, eningisi Zaïre, c'est-à-dire que non, maîtrière, aïe na loupemba, après skini maîtrière, hey, na ba voisin ba osa elango publicité, bogoyo kag. Si le quoi aux mobali là salo bongo et ménopause et kanda parce que ménopause ça mobali c'est la colère lo baka ko likamni boni to bana nzela mako ya ménopause non ba makamso yo la yo te que mon soit femme ménopause soit mobali te pesa kanda et ça comment ça n'importe quoi puis comment on le ça montre n'importe quoi et ça pour kanda zomo na ngape kanda menopause bonga hausa na mubali aokipa ngo wana menopause mais yana mutu moko occupé menopause c'est ça menopause ça mobali c'est la colère c'est comme menopause écoute un peu bonga poza na ndako no moko atoza na menopause ko chape makolo boya mama non c'est ça ka menopause ko menopause na ndako yaya menopause qu'on anda kwa yaya siko opese na ba ordre eso simba tesko zo katkanda menopause non Serge à cause c'est vraiment casse mon temps la grande famille na seki kaka pona za na kandate vraiment tokoki kozala ba stupide jusqu'à se pointer franchement. Je m'excuse, Yakoba stupide. Franchement, Toki Kozalaba stupide jusqu'à se pointer.
Vous savez, yawe nzambe nazana ya kolube bele me na olinga nzamba pesa ngana me na lobango malembe atangande na zabui na kati ya ndako nanga boye grande sœur a mobali nanga aye ba bêtise o mama top azo sala o tout les bordures ni o tout les bordures car ya ke no ya ménopause o écouter les peka na kati ya ndako yaya siko comment est-ce que bino bozu yango bo balusi yango ya koloba ke no eza jeton ba boakeli si la uka mais comment est-ce que vous ne respectez pas votre maman jusqu'à ce point? Comment est-ce que bozo respectez si la uka na binote? Comment est-ce que bozo respectez maman na binote? Alors, là, vous confirmez aux gens que votre maman a mobilité, votre maman a ménopause. Non, on essaie seulement juste de réfléchir. To réfléchir, bandeko. Yango eza filmé. Bino bozui maloba wana, bo komisi yango soi-disant que non, ba boakeli si la uka. Mais bino pe bozo respecter maman binote. Là, nazo apprendre que non, si la za la mobilité, à partir de l'agitation nabino, na apprendre que non, si la, tango yaka koloba que non, oh papa soki nani oh mobali donc azala kate. Et puis boye sous ko apprendre nga que aza déjà na ménopause. Ah oui. Bo sala ka babilo ko mususu, bolinga ko pesa matière te. Maman top na katia théâtre wana makamwazo sala wana mais elle mérite babilo kwa na babimisa ki na munokote nani Poutine abimisa ki na munokote bino kaka boya ya kolobake non Poutine ndenge azawana azana limitation ya ko jouer ye kaka ya mawa ye kaka ya kolela ye kaka soki ya kosala nini ye donc ye kaka mawa ndeto yebi sur les réseaux sociaux mais là abimisi image mususu azalaka déjà na image yango asala kango mais lokwa bino boza batu moko boye baka makambute bobima aya koloba keno ajoaka rôle moko ya mawa siko rôle oyo memi mama top kilwa mboka likolo bokoki yango te bobalusi likambo yango bolobi keno eza jeto abwakeli mama bino mais non tozala batu la grande famille Maman bino aya pardon mon Dieu mon roi bandeko bolimbisanga na utiko kolia orange nde salinga renvoi bolimbisa vraiment c'est pas du tout poli bolimbisanga pardon bolimbisanga la grande famille oh vraiment bolimbisanga makasi bozo comprendre la grande famille donc awa belvia bimisi image mususu olebo ya kota koloba keno tokanisaka keno azalaka mutu mawa mais botala ndenge ke na likolo et comme que non abwakeli mama bino est-ce que vous êtes sûr na Poutine na mama bino nani ayaka na ba théâtre ayaka na ba mbwakela c'est votre maman bino akokaka te taya Ursule Pechanga akoka ngote ata lelo tozomona Cardozo azo jouer pa na bino quelque part pe Cardozo pe tokyo lo bakeno ye pas alaka toucher akoloba tango mama bino azo ya bino ba bokene ko kataka banzoto. Et qui juste à peine automoni Ursule Pechanga a melane baté na Cardozo pekuna ye penza ya yet ba vidéo et bima. Est-ce que c'est ramba compte kaka ngai munoko supu awa na ya na loba lorsque oye kolobe la makambo ya keno ba ninga o basali soki BBL oza pe na preuve te. Période un peu tout oyeba kite keno Cardozo ya kenaka na Tunisie. Kaka ngai o nazo maloba na bine ya est-ce que oza mayele yo peut-être koya au salé yango parce que peut-être pour na Ursule Pechanga ninga garder bataille na ye. Est-ce que tu te rendu compte il y a Cardozo? Parce que Cardozo a kako jouer pas na yo. Tango zo ba makabo ke ko kata banzoto bozo corriger nzambe. Mais à la logique ezaki pour na Ursule Pechanga. Mais biso to zongi saki netinga na zongi saki maele non na simalbi. Est-ce que tu te rendu compte il y a Cardozo? Nakati parce que tout ça un dossier wanate. Surtout bito banda ko loba parce que y a na ba film na mutu bo bimbozo ya
C'est un message na film. Est-ce que c'est un message? Et ça message te ya kolobake non ou eza y compris na kati ya test ya film. Wana ezaki aobwakela batu o neti babiso peut-être na okolobake non ndenge to ya ko telemele et puis ko telemele to telemele na ndenge ya mabete to telemela ka ya kolobake non to zongise na nzela. Ayaki ko lancer message peut-être na bato yo ba finga kai parce que ma BBC pe na finga ate. Sauf que non na yeba kande na sala nini na pesa e surnom na surnomae maman loketo c'est pas une insulte. Ba film combien et total aka to comprendre net nga ma BBC na yaka na nga kutute so na moya oyo alobi na eka pona boy. Ceux qui n'avaient qu'à intervenir, peut-être ceux qui vont te béler déjà, ils vont développer dans l'habité. Tu vas développer. C'est-à-dire que nous avons 8 ans, nous avons la film. Bobo sani bojo tata na kolobate ke non. Ezaki ko soit na kati ya film ya yena top. Moi si ni nyangwa ko ndima ilo kwa bongo. Yo poza moi si. Un message au bazo pesa na ba couple. Yango na zobi sabino la famille libota, lempo ishu, toke ota la film. Franchement na moni penza maloba o belvia loba ki ya koloba keno makambo pasi e bandi. Sûrement makambo pasi e bandi. C'est-à-dire serrez vos ceintures makambo ya pasi e bandi. Non, tout tika kwa mbrier population. Totika kwambriye communauté na ndenge wana te na mutu amayele soki akoti na kati ya filme wana atali filme na oti kotiela bino mwa séquence yango siko comment est-ce que bino boye kaka bozwi kombo na neti nga na ko se gêner na zwi neti nga naza na côté na bino po comprendre nga bien nga naza na ngambu na bino ka ndenge to bimisi sikoyo eloko wana ya koloba keno belvi abwakeli silauka mais ngai tant que communicateur ou communicatrice na okino dans un premier temps na okiko ko bimate ko yolo bakeno obwakeli mama nanga obwakeli nani star nanga na okiko bima bongo te parce que na obima stupide parce que contenu na ya film ezo bala na te na penser na bino contenu ya film e bala ni ata mukete na nini na penser na bino ce qu'on a maman na bino place aza soki ngai mama na bino ngasi ko na minicho na miche place a mama na bino o eza silauka. Je vais dire non, bateau bazo respecter ngate. Bateau bazo respecter ngate. Là vous venez d'informer aux gens ya kolobake non si la zana ménopause, si la zana mobilité. Pona pesa bino kanda bien ou encore pona na benda maele na bino bien. Bo respecter star na bino te. Nga ata olobi ndenge ni kolobake non si la uka ndenge salaka. Oh soki afingi au grand jamais na okeko zwa peut-être eloko wana oh peut-être pensez nanga kaketindinga na kata séquence wana na ya ko travailler na ngona lobake non ba fingi belle vie dans un premier temps na pesi belle vie respecter na pesi star nanga respecter ce qui passe muto ko benga bi ma BBC wana za filme au monite ke no eloko wana lobby wana et on dirait lukelinga problème message ni no ko pesa batu lorsque ozu séquence wana ya film batu oye nango a o banjo lobake non et za belle vie de bolobeli ebongo pona nini non à la logique ko lobake minan peut-être Poutine a ko benga pe alobi non wana za respecter tant que leader a benga pété ce qu'on a réfléchi ya ko lobake non to réfléchi sara na makamususu bo pesi respecter bino moko bo kitisi bo informer communauté que non azana mobilité azape na âge ménopause. Parce que si on tchepe maman top, on tchepe yesi la ouka, baza âge mon côté, maman top sûrement za mokolo pas si là. Comment est-ce que film, est-ce que bolingi nini? Donc bino bo mesana peut-être belle vie peut-être nenga vanda akimia. Bandeko, alaki bino face à kolobake non, elle sait aussi parler. Pour abima biko bunda pas et biko bunda. Mais âge via ba responsabilité ça na ta wana te bitumba ko bunda nani parce que awa za na problème na mututa OK ko bundisa nani lorsque il dit que non eza juste étoile na ende ezo ningisa batu bongo bande ko ngana OK osali loko wana te
ngai ma BBC jamais na oki kozwa na zui séquence moko boye au moins on dirait que la séquence o ezambwa kela mais ezala ngombo kela na muto mayelo akenda na bande l'école ata bazui yango ba memi bino na tribunal bo kangama parce qu'on n'a même pas cité les noms de Sila ou Kalaba. Est-ce que Belleville est là à faire? Il y a Koloba que non, Sila Zana Mobile, Yazana Mobilité, et ça les Kamounaï. Et ça les Kamounaï, chacun fait sa vie. Comment est-ce que Bino Bokeka, Bokiti si maman Bino, Ngama BBC non, qui jamais qu'on ça les lokwana. Jamais. A taper de comprendre que nos films oyo si la ou ka façon kenango a chrétien Belleville na ozwango te na ko travailler nango na o salaire wana te na exposer star na ko sale loko wana te pour peut-être no sande nini peut-être écoute ezomona na tate que non on parle de si là histoire eza nango donc e mona na que non mama top mutu mobimba zo ba que non na jaliao je peux pas rappeler que non yo jalia on a ménopause. Et botika boye bo respecter star na binoté. Bo respecter star na binoté. Et loko eza ya été boke bozui kaka bo mami ki yango kuna. Ya bo sunginga mama BBC bo sunginga peza na promotion. Bo sunginga sko na minute c'est tout le monde toke kotala. Bo bandeko bo ke kotala. Na ochi la vidéo sous séquence comme ça, binomo boke ne kokota. Bomoni na 3e épisode. Siko na 3e épisode, yo bandaka film ne bandelindo o comprendre. Na pesi exemple ya ngamoko. Ba film ya sila uke belé. Ayaka ko répondre réalité eza na réseaux sociaux. Ce que t'aimes ayaka ko répondre déjà, eza déjà bassesse d'esprit. Et belé, il y a pas film belé. Pourquoi pas maman BBC dans Ozanabi oh ça peut-être oh à chrétien. Na occupé ko salango. Parce que si là na bela bazana donc écart eza makasi côté écriture. Taka film to ta la maîtrière oyo. To façon ezokende to bimisa makambo ata 5 na 4. Je crois émission na ngana côte ça qui na yebsa kibino. Na lobaki ke non na kati ya film à maîtrière. Nani Belleville a un problème na couple na ye. Et puis papa Serge Nega Zawana, ye wana déjà zobima déjà na nani na mimika bongo. Sûrement mama top soki ayebika ke non leki na zobima na mama top na nani na mimika bongo azana mwasi libanda et silité Belleville akufi. Pour akokende kuna. Tu peux imaginer l'ingasuko belate. Maintenant, qu'est-ce qui prouve, attention qu'il y a Kei et pas moi c'est un déconaye, il y a Libanda. Qu'est-ce qui prouve que a un comportement bien kuna? Parce que elo ko pa lingeli belvite, toye bate, alingeli belvite, toye bate. Ce que baye koye la bino message moko fort. Il y a peut-être ba couple musu se vivra na ba ignorance talabo. Quelque part attends tokoloba ke non mama to paza mabe ou encore toke pe pas Kenny ya koloba ke non Kenny pe kuna boye tala boye nda kuna boye. Donc ma raison est belé on a obo ya ko fungola peut-être bato mama bebe soki nango rapide. No ba ke non na obando doser na ba développement langa pona film. Il n'est pas dit que non belle ndenge za na kati ya libala wana ba tiraema wana na obetele maboko. Non. Na obetele maboko te. Et c'est la manière mususu o aroki ko éduquer mama top. Ce qui papa Serge Akeli Banda. Et ça pour nini? Makelele. Mobile a linga place à makelele te. Vous comprenez? Mobile a linga place à makelele te. Ce que filme bota lango na compréhension. Est-ce que Belleville a un temps? Il y a quoi que non? Inspiration, azangi inspiration, oh, inspiration ne katani, oh, maman kiomia komanayana et katani to neni, po ya kaka non, a viser pesa, a viser nan, a viser sila. Mais non, t'occuper kota la basé belé. L'artiste combien peut baza déjà ba agissé avancé baza ba marié. Comment est-ce que vous avez juste ciblé kaka sila? Mais biso to ebisi la zana mobali. To ebisi la ke non na vu ménopause.
Ce que tu as dit, c'est que nous avons informé que nous avons mobilité. Et toi qui pas été zonga. Basi ya ménopause bazala kanda kandati. Moi c'est ménopause bazala kanda parce que ai jeune comme moi c'est comme soki moto soki ndeni et pardon ngape munoko nzambe. Ngana ebi wana kututo okyo te. Zande ko moi c'est moi qui naki hôpital. Bon on eza na bongo grave te. Et loko Belvia lobi wana lobi eza ya solo. Est-ce que vous pouvez comparer âge à maman top na sila? Et sopabino et bambabino? Tant que Belvia a maman top à Chewana. C'est parce qu'il y a tel qui déjà âge à maman ya nani, ya maman top à l'obi qui non le quoi yoza ya mobali nanga. O ya kuchanga mal à l'aise na kati anda kunanga. Et qui peut agite. Artiste et comédienne combien au baza déjà na ba âge eza déjà avancé, baza marié. Tomoni bango ko bimate ko ba belle vie au bois kelinde biso non. Quelque part c'est aussi un message à kolobaki non ba c'est la bozana ba ménopause wana boza déjà na âge déjà c'est comme na ménopause bo se maîtrisaka. C'est un message. Boza na maîtrise. Et bino bo ya olobisa batu makamususu oh il faut pas koloba. Tellement connaissance ou encore savoir na bino eza trop bas. Eza pas si vous avez un communicateur ou une communicatrice ya boye, ba olukela ko ba problème franchement à la logique eza respecté à la logique. Eh Sony bande ko bozo comprendre pour na boy kocha biloko yango na boy kocha c'est quoi le truc bozana chaka malobango muke et comme ça vous comprendre là où je suis poso mobala zaya yo moka linga balo na boyoka zati ma chérie donc c'est-à-dire ndemoka bébé so bino bozi botombola boko mo fingila sila mais yaka ndemo na bela pa na mobilité na telemi wana pour ne pas kokende musika oyoka pose mobala zati bébé na kati wana pour ne pas koyokisa buzoba mususu nga na respectaka star nanga donc bango Poutine a fingi soi-disant maman bango aza na mobilité aza na âge à ménopause parce que bango pe baye kozongisa la Poutine a kolobake non yé pas aza na mobilité yé pas aza na ménopause mais c'est pas pareil bon tondimi kasi Poutine aza na mobilité aza pe na ménopause aza pe na âge à ménopause est-ce que ezo make sense ta et make sense te babilo kwa na bozoloba boyo ki ndenge alobi ke non fila atangi kombo attends bozela il faut na ya boyo kapeza parce que na filme batangi kombo asila soki bamemi bango na tribunal bakoti boloko mukamati omukamate yango mona na yebisa bino la grande famille lorsque bozwa kotala biso bo lukata ke non na okota awa na chaîne oyo na kozwa te eloko moko ya bien kovanda na bomo inanga et non pas boya kozwa ba information moko boye ozo sentir que non o eza bêtise na bêtise. Si on a mis tout na kabo kota na bala il faut ana ndenge nini après na butu bola la kapé bien boloti bien parce que bon encaisser babilo moko boyango te. Oh my god sikoyo na ba oyo batanga ba soi-disant ba journaliste peza ya formation batangela ngo ba ya ifasiki ba soki ifasiki soki nini ya ki journalisme ya ki chroniqueuse ba kozwa pe likambu oyo moko oyo ya oyo mama oyo azui ya koya koloba keno ba fingi ndesi la. Yes oui. Parfois ils allaient bien qu'on allait entourer na bateau mitu ezo sala. Bon moi na ce que vous vendez na bateau oh mitu ezo sala c'est de la merde. Tout le monde a bango balobaka parce que misusu baloba français te ba journaliste la bango batangela ngo classe na yebi baza 2-3. Bakozwa pe ka dossier ya obi bakoya pe balusi yango pe balobi ke non ba confirmer pe bien que non belle vie asaki nini abwakela kine mama bango. Où allons-nous? Mbongo wango ya YouTube on peut toutefois pe ka koya ko luka ngo na vérité. Na si ça a kalaté to ta la film kalaté film ezo banana ki na ko ta la 5e épisode kuna. C'est-à-dire que
bandeko bo partager film oyo comme ça toloba ba finga kindesi ba baloba ba finga kindesi la uka kuna keno ménopause ba vie ko mata sous na film ba ça une promotion ça pour autant les savoir na pesi exemple moi maman BBC na oki osali lelo ko te bango ba sali ba respecter maman bango te déjà d'habitude ba respecter ka été pour nga soki na sali yango na di pende na obandango te na kumana kana kabaka ta likambu boy na ino bien si la uka ofingi nde belle vie aza na ménopause aza na mobilité na zu yango na kati ya filme na yepe na sali yango matière na biki no na mutu bino pe batu bo talanga bolobi ke no ya solo bo confirmer yango mais non bo sunganga pe zobati bo sunganga parce que tant na zolo bene pas dit que no tant na za na monopole na ko luba bino ndenge botala no boza pe batu boleki nga na mayele boza pe na batu boza batu ne botalanga boza batu mususu pe que non baza na réflexion ko leka mama BBC baza na sagesse ko leka mama BBC quand même il faut ta boko mabobengi mama BBC bongo te mama BBC te fi wana za film batanga ki kombo ya belle vite comment est-ce que yo ko zoka eloko no ye na ngolo bike non ata soki peza bongo non ki pe ko sale lango te parce que na bêtiser na respecter mère te na respecter star na ngate na exposer ye soki azape mutu ke non aza mutu moko peza lingi buzoba te elle peut même ko benga nga ya ko gangela nga bi te bongo te parce que c'est ezanga ndozo fingisa logiquement parlant et ça y est automatiquement il y a na fingisi ou encore ce qui koya poto lo bato za la bato mayele toza bato mayele ya lokolo bakeno to luka ba matière ango sur les réseaux sociaux to lukaka oye au lobby mais kotanga kombo ya leader mayote loba ango peut-être en général parce que ngaku tu na lobaki Poutine je crois si pas hier na ba promotion nga kande na lobby la ka ba film bi Poutine ok na ba femme o bazala na ménopause ok na bango likolo mais après si pe bango automatiquement après si bango pe conseil ce qui se quoi ça qui loko soit matière na oki obima pe na ye nango na lambi yango na ko pesa komba mutute loko la ya bimi mbala moko so apesi référence si là mais si ceux qui te continuent à kati monde ba comédien il y a beaucoup de dames oyo bazana âge déjà avancé puis bazana mibalité. Pourquoi botangi bango nyonso kuna te botangi ka asila c'est par là vous allez vite comprendre que ba mpese ceux qui va leki na mutu raisonner za muke ceux qui ont besoin matière ozo yango kaka eloko na muke wana ozo yango matière olingo sandeni oye nango mais kotanga ta kombo leader na ote ok nango lobi yo bongo peut-être na basi ya ba ménopause yo bongo boy ou encore loko otanga ki pe kombo yango ya mama bino otangi pe ba kombo kasi ya batu mususu ou encore oye nango lobi bino basi ya ba ménopause bela bwakeli bino ok nango ka bongo kasi otiango na en général peut-être opesa matière te mais siko loko bato baza na ba mpese na mutu raisonner za mu pousser aye amami kika star na ye c'est malheureux. Ceux qui te bando défendre ba star na biso to bando défendre banani na biso boya toza na respect na bango te à quoi bon? À quoi bon peut-être na yo moko leader au moni que no bato bazo sambu so butu kwa moi on va na banoni. Moi je ne pense pas que non ceux qui ngana ça que lo kwa boy je pense que non na ozwata appel à Poutine malgré na zwate na ozwa na ozwarbite mama bongo te so ça elanga promotion parce que aloba bo finga te bonini te ni te to yo kapeto landa ka ligne wana à part ye ko loba biso peta mto ya na réseaux sociaux to ya te pona ko finga et tozo penza d'éducation tozo penza si on a la place ya bandeko wana na se gêner ce qu'on a place pe sous aussi là où kana miché na aussi mamutu na obi pourquoi ces gens bazo menacer nga vie dire boy jusqu'à ce point. Yeah. C'est malheureux, hein. Tout là, sous. Comment on a
Si c'est le quoi aux mobile ni moi azoka ce ma pendi aluka mobali na ye aluka mobali na ye lo esalo bongo ya ménopause ya kanda parce que ménopause ça mobali c'est la colère colère lo baka ko likamni boni to bana nzela mako ya ménopause non le ba makamso yo la yo peut que mon choix ça ménopause ça mobali te pesa kanda et ça comment on sait ça n'importe quoi puis comment on le sait n'importe quoi et ça bongo akomonuka kanda zomona ngape kanda ménopause bonga kaoza na mobali aokipa ngo wana ménopause mais yana mutu moko okipe ménopause c'est ça ménopause ça mobali c'est la colère siko ménopause ekutaka mpe bonga mpo oza na ndako no moko ata oza na ménopause koutya mpe makolo boye ye mama nyonso ezalaka ménopause ménopause na ndako ya yaya ménopause siko na ndako ya yaya siko opesela ngo ba ordre ezosimba te siko ozokakanda ménopause batangi kombo ya silauka batangi kombo ya silauka nangao natalaki filme ntango nasalaki promotion loin de là ya koloba ta ye oyo na idée na nga napensaki ata na silauka napensaki même pas donc idée même pas ya koloba keno oyo idée même pas tellement biso totalaka filme totalaka makambo na motema polele soki oza déjà étouffé oza motu moko ya bainspiration kaka ya kindoki ndoko oyaka na babiloko ya boye sur les réseaux sociaux parce que batangi kombo asila awa donc babiso nde toza boye tozobika kaka mpo toza libanda ya bamboka je pense que nona babiso bamama BBC na bakongo wana toyebi te soki basi bakangisi biso omukama te bonga kutu vérité kaka nde likambo awa nga nayaka nde kopasola na ofongola bino na obenda mpenza bino batempa na bino na obenda bacerveau na bino na tobikaka kaka parce que toza libanda nga yanga ni mpe okosala nga mukama te na nini nasali nini vérité nde likambo est-ce que batangi kombo asila oka na filme o na ata mwana muke ata nazwi mwana na ngai ya 10 ans nazwi na tie wana lobi na explain ye na lobi look pam mbala moko akorelate parce que bana awa mwana déjà na première CO mwana na première CO déjà azosala exposé mpo nga nayebi na Congo nayebi te siko soki exposé ekomi na nini parce que nga na banda exposé na troisième des humanités nde tobanda exposé mais awa mwana première CO voire même ata déjà na 6e kolanda na bekolo baokota ayebi asali exposé sikoyo mwana opesi ye azwi nanu livre atangi papapa epo aye liboso ya bato asali exposé siko mwana wana siko tozwi kaka ya 10 ans 12 ans tozwi ye toexplike ye mbala moko akoloba aorépondre aomona keno oyo aye na makambo aza bête tosunga communauté biso bakoni fwati oyo bakoni mama tosunga communauté jour yango mbongo yango ya YouTube façon bato mosusu baolukela yango ekokanga bango na kingo ya koya kobebisaka baréputation ya bato tozala gentil quand même tozala gentil. Et puis il faut que mutu moko za mayele te soki otali film te kaka estre muke na ba memeli bino et memi pe mayele na bino bokende kotala basali promotion ya film tozotala film ya nani ya maîtrière. What do you want? What's the rice? Open day bozolanda sko na batu o baza mayele te na ba commentaire ba ofinga na bango bela na ba commentaire ba koloba di n'importe quoi mais prenez votre temps bokende na Belle Vie télévision bo mona film na biso ya maîtrière bo banda nango la premier épisode jusqu'à na 3e épisode o azo gange azo boake la mama top na ba film na ba série de total ka ba théâtre yango ya bandeko na biso mais moko ezalaka keno po bela ndenge aza wana na vie réelle boy akoki koyebisa mutu bongo te ou encore ata mama top ndenge aza boy na vie normale ka boy pa bela lobela mama top bongo akoki osalela yango te
so eza na cadre ya film réalité o ezolekana ba couple réalité o ezolekana. Et ça, la vérité, parce que ça scène, boza sur scène, bimisa oyo, il faut bala na sujet o bozale li nango. Bimisa loba. Ah, grammatique, eza ko loba, c'est les parler, eza ko loba, kozana ma loba na munoko. Mama bino pesa na maloba ti. Mama to pango yemoko na kati ya filme. Et ça lié ni chaud ni froid. A dit que non, et ça scène, tout ça sur scène. Mais mouton, il fallait que non, bella au finginga. Peut-être maman top. Parce que elle connaît qui n'est pas maman top. Il y a maman top a dit déjà que non, et ça scène, basé sur scène. Na yemoko pesi la ukaninga zana. A dit que non, et ça scène. Bino batuna inde bo aggraver ces situations. Azana ayebi na ko vanda ka kimia. Ayebi te ola lo bake no ko pakolinga buzoba. Avanda ne pe kimia eke nango pe bongo elati nzoto. Moka bébé so bino bozi botombola mboko mo fingila sila me yaka nde mona bela pa na mobali. Boyoki na télémission wana. Bela pa za mobali. Na vandisi wana. Botomboli yango boye kolobe ya sila. Est-ce que ça ya solo? Ngana yoki ka pasi yake non ba pakoli mama na bango salité. Au grand jamais ngama bébé c'est non ki osala ngo. Na otala na za pe na temps ko tala film te ata ba séquence na le kaka na tala ka kutu te. C'est-à-dire que non bino tozana bino awa na Bellevue télévision. Bino na ba fenêtre boko takaka. Si vous avez un commentaire, parce que vous avez une séquence na TikTok. Si vous avez un commentaire, est-ce que vous avez approuvé? Vous dire qu'il y a un déconabiso? Tokei. Batangi kombo na ye, oza vraiment ki zengi zoba nzambe mais eza film ya Bellevue télévision te na confirmé lelo oza vrai zoba nzambe. Au point de faire un live, je suis choqué. Ok, sous. Et ça li passe, est-ce que batangi kombo ya batangi kombo na ye ya sila? Oh donc là. Donc Bella a roki koloba li sous-souté et là qui si vraiment que bota la kabiso batangi kombo ya ndeko balobi Bellevue n'a pas prononcé le nom de quelqu'un car elle-même elle sait très bien que elle n'a pas au pays sous au moins boyebi que non abala. Atangi kombo mutu te makambo ya grave et bandi makambo pas c'est bandi di bien moko bela lobaki. Franchement la grande famille. Na si ça parce que Kalamingi te fait mes 5e épisode des okota na ke tala nga toza ta na problème te. Sauf que non je vous invite je vous invite boya bo comprendre film et comme ça vous allez bien insulter peut-être votre sœur que non ameme na kibido bozoba. Batu oyo ba confirmer ba ko approuver biloko au point ya oyepe ko sala ngo life au point bomoni ke non na yebisa bino na uti ko loba ke non soko ozaki na matière te ozui eloko wana eza matière mais salela mutu tu ne pouvais pas citer le nom ya star na yo olingo ke nango ke na oka na polémique ke na ona ki Congo ça mais o citer kombo abatu te. Tasi code bo confirmer nga que non ma bébé so za na raison ko loba que non ba mpesende batondi batuna mitu ba mpese batondi batuna mitu atia isusu po boyoka manga
pamba Si c'est le quoi aux mobile ya mobile te. Ni moi. Azoka ce ma pendi. Aluka mobile na e. Aluka mobile na e. Lo esalo bongo e a ménopause e a kanda. Parce que ménopause ça mobile c'est la colère. Colère na lobaka ko likamni. Bonito na bana onzela mako. Il y a ménopause. Non le ba makamso yo la. Yo peut-être que mon choix ça ménopause ça mobile te pesa kanda. Et ça comment on sait ça n'importe quoi. Puis comment on le sait montre n'importe quoi. Et ça pour aromono kanda zo mona ngape kanda. Ménopause est bon ngara na mobile. A occuper ngo. Wana ménopause mais yana mutu moko occuper ménopause. C'est ça. Ménopause ça mobile c'est la colère. Colère. Si comme ménopause écoute à pe bonga poza na ndako no moko. Atoza na ménopause ko chape makolobo ya mama. Non c'est ça ka ménopause. Ménopause na ndako ya yaya. Ménopause c'est qu'on a ndako ya yaya. Ndako ya yaya. Si ko opese na ba eso simba te so kakanda. Ménopause. Non Serge. Après c'est quand même casse bon temps. Quand famille, biso toza ta na problème te et que na cadre promotion. Pour muto mayele akosuka te atala wana muto mayele akoloba ke no na kimela nanu kune pas belle vie na ke ta nanu ezande ni likambo ngo. Batanga ki komba belle vie. Ni yeswe. Alors tous allez belé na 5e épisode que yotala mobile ya bela papa Serge ye wana kuna na Mimi Kabongo maman Marie-Jeanne Bololo asimba $1000 te asimbi na $1000 et puis Mimi a yebité que non papa Serge a marié a yebika que non azana lifanto na mikili ce que tangu Mimi a koyeba parce que bela a déjà là ici déjà on a filmé que non aux la moto ce qui a yebika que non Mimi nde banda ya Mimi pika. C'est-à-dire dans le film, on peut découvrir les sous Poutine, na face moussoussou, na façade moussoussou, c'est quoi non? Bino batu boloba keno ye kaka ya mawa. Bordir kaka moko ya ménopause et ningisi bino bo ndikamuni. Bino boloba ya zaka na rôle moko. Siko moko kaka o e ningisi Zaire bo ndeni. Makambo pasi e bandi. Makambo pasi e bandi. Serrez vos ceintures. Bozo la film kuna te. Ole bozo attend. Ya kota la film na bino. Bozo attend ya kolobela peut-être film na bino. Na ebite so bozo na film, so bozo na film te, je sais pas moi. Sûrement bozo na film parce que tout le monde ba d'accord, tout le monde ba gesho. Sûrement bozo na film. Pour ça la promotion, bienvenue d'Acosta, bienvenue tonton Gesho, welcome back. Welcome back, c'est-à-dire que non, bozongi. Pour ça la promotion va filmer. Tant que si qu'on a minute, oh c'est tout le monde qui voit kotala maîtrière. Après boya o loba que non, oh bazo signaler chaîne na biso toza na ba vite. Mayele ban PC. Non, grand jamais na okiko ya na jouer loko moko ya film merci la uka na eko lobela ngo awa na ndenge moko boy mama na kenango na promotion ba moko na bimi ki zengi ba mpese na mitu na sali promotion ya film merci la uka sans pour autant les savoir. Ah oui Bandeko na kati na kimela na tika na ba minute muke na kiota 5e épisode. Je vous aime bien, bisous là-bas, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.